Ukisoma mtandaoni ukikuta jina Babu Jeune ndo mimi. Hata mokili ekoma pasi na kolonga nyonso mpona yo, pamba te yo nde nguya na ngai, yo nde sengo na ngai ya seko. Lola ikiti mpona yo ekomi pene na ngai, bolingo na yo esali ngai nakoma moto asika. Lola ekiti mpona yo na motema na ngai, yo nde likabwa Nzambe nakobatela yo seko. Nakotika yo telibela ata tango ekoleka, bolingo na biso ekotikala. Lola ekiti mpona yo nde nyonso na ngai, libela na libela ngai na yo. Bolingo pesaka ngai bomoi, soki ozali pene na ngai nazalaka na kimia ya solo. Lola ekiti mpona yo ekomi pene na ngai, bolingo na yo esali ngai nakoma moto asika. Lola ekiti mpona yo na motema na ngai, yo nde likabwa Nzambe nakobatela yo seko. Na malembe ya maloba na yo nazwaka posa ya koyoka lisusu, yo nde nzembo na ngai ya mokolo nyonso, ozalaka na makanisi na ngai ntango nyonso. Hata mokili ekoma pasi na kolonga nyonso mpona yo, pamba te yo nde nguya na ngai, yo nde sengo na ngai ya seko. Ekomi pene na ngai, bolingo na yo piga vigelegele kwa familia. Zawadi. Wanapendeza, wanapendeza. Nadhani nilitoka hapa sijaongea neno. Kwa wale wasionifahamu, kwa majina naitwa Kalulika Babu Jeune. Ukisoma mtandaoni ukikuta jina Babu Jeune ndo mimi. Tulikuja hapa tukasema kwamba zawadi yetu itakuwa shilingi 50,000. Lakini familia kama familia tulienda kuketi pale chini tukakaa tukasema hapana, ngoja tuvimbe kidogo.
familia. Mimi ndo baba wa familia. Mama wa familia yule amebaki pale, na huyu ndo ula, na huyu hapa mwele achi, na hawa wengine wote wanangu wote. Kwa hiyo familia kama familia tumetoa shilingi 70,000. Asante, asante, makofi kwao, ongeza makofi, ongeza makofi, ongeza makofi kwao. Piga mziki DJ. Mr. Wire, Mr. Transaction, Mr. Cash, let this attraction. Yeah, I'm party after party, kula kunywa na kudansi. Mr. Wire, Mr. Transaction, Mr. Cash, let this attraction. Yeah,